Bonsoir, Bandekonange Zanga Mamlouba. J'espère que vous avez malam skanyos tubozali. Tozo landa ba information kandezo kende. Il y a États-Unis déjà, c'est sûr que vous landango. To landa pe c'est les élections là-bas en France. Et puis bien sûr, to landa pe les développements, évolution makamdenge les kanakna na DRC. L'impression que j'ai, c'est que je n'arrive pas de comprendre ça que la majorité des peuples, là, notre là, une nation particulière, bazomona ke ba demon rats au bobengaka ba démocrate bazana ils sont aussi comment vous les appelez, le globaliste, le libéraliste, le libéral, hein? Well, whatever. Bazana une seule agenda, and that agenda ezali yako archer globalisation, yako baby samokili, mabe koma malamu, malamu koma mabe, balingi ba effacer les frontières. Of course, that's been their agenda. Tolanda, balingi to d'entendre baba effacer les frontières. Je parle aux autres divisés par nation. Hein? Tous à la naissance, il y a nationalité, les sous-soutés, mais tous à la caca le peuple du monde. Bien sûr, avec un dirigeant, un gouverneur, un gouvernement sortissant de l'Europe quelque part. Nabanza kutu le petit Macron. Azana garde complexe. Je pense qu'à ce sentaka vraiment que c'est lui l'homme. Il y a qu'à établir des globalisation, il y a qu'à rendre the whole earth, tous à la sans frontières, tous à la kabatumoko. I think Macron a un même esprit wana. Amiso botel makam nenyon stu, right? Mais ça c'est vrai, tu dois comprendre les démocrates. Parce que la troisième guerre mondiale, tout le monde sait que les démocrates ont fait avec le Congo Zaïre. Tout le monde sait que les démocrates ont fait avec les États-Unis. Tout le monde sait que les démocrates, oui, ça c'est bien, on voit le problème. My question que je ne comprends pas est à nous les Republicans. On doit se lever et prendre notre nation respective en main. Je parle le Zaïre aussi. Les Republicans, beaucoup fans d'abord continuent à côté la demon rats jusqu'à où? Basi ba l'exhibino leur agenda. Chilo mbo pas na kati agenda wana. Mais boka ki le langage nègre na loba ki na bino nini. Ke tozo bunda pona nini kalate tokozala suna besoin ko wele la ba mabelete. Ça c'est le langage ya batona ba globaliste. Mabe na bino bande konangai ezali que boza batumoko tellement émotionnel. Bon négligeaka ko tirer attention na ba détail na ce que muto azali koloba na bino. Tolobaka en anglais, le diable se trouve dans les détails. Hein, tu utilises un facteur logique. Vous ne pouvez pas dire que le Satan est rusé, mais bofan diona bozo zela que Satan a l'exabino noir et blanc ce qu'il est en train de faire, pas du tout. C'est vrai que Satan a alerte à Kabiso, projet ne ce qu'il veut faire, ça aussi c'est vrai. Mais il le fait toujours d'une manière masquée. Tolandi, hein? C'est à toi de voir le discernement pour y bakotanga entre les lignes. Et là, on y a comme message. Tokani. Bon, ça la botal na religion. Botal la religion chrétienne. Le christianisme est une religion démocrate. Oh yeah, christianisme est très lié na ba demon rats. Banda konanga chaque fois ce qui boki mutoye ko ebisabino na ye ko libérer bino. Ya gotta be careful. Ndelo konazolo be faut tirer attention na ba mot. Les mots ya ba demon rats ezalaka libération, démocratie et gratuité. Tolanda, and miracles. Togani. Bamo ana soki boyoki ango ezobi manamino na bango, sachez que vous êtes devant quelqu'un qui est en fait l'antichrist lui-même qui s'est déguisé na etani aki Lucifer. Lucifer veut dire celui qui apporte la lumière. So il est le master ya masquerade. Il sait comment qu'on s'est déguisé. Kobi na devant toi apparaître l'ange le plus beau. Mais really, sokotali est très très bien. Azana maseka zali na mukila. Tolanda. Nepsa binoment photo banana na gratuité. There is nothing qui est free. La boye bakayango. Tozolanda. N'est-ce pas que même ba chrétien na babaki yezo ayaki kokufa po afuta masumu na bino? Mais ce qui gratuité existe aka. Ponzambe le Seigneur Dieu a salaka le serpent gratuit. Afutsa elokota.
Tolandi, le Satan est le fils de Dieu. Bafout saka le côté. So what the hell Yesu fa ko futa something pour ceux qui pas libérer bino. Eza ba mo bato ba utiliser ka pona ko blaguer nango na bino ko masquer. Tolandi hein? Parce que nzambo bolobi azatata na Yesu alobaka na Adamo nini na motoki na yo ndoko lia. So ye moko aza muta ba gratuité te. So quand l'ennemi se lève à se promettre, hey listen, gratuité de ceci, gratuité, c'est toujours une piège. Ultimately, ça n'a jamais été bon pour toi. Yangwana bomoni on nous a établi même le système bancaire. Pobo kendaka ko defaka ba crédit. Crédit eza singana kingo mitie. Total la sous Bible wana na Ancien Testament. Elobi nini? Binonde boko defisa, non pas binonde bo defa. Elobi bongo na Bible botangaka. Je vous ai appelé être la tête, non pas la queue. Binonde boko prêter, non pas être les emprunteurs. Boite. Et comme même la Bible dans l'Ancien Testament. Si quand on globaliste ba établir leur système bancaire, et là qui pour quel objectif? Pour na kotia yo singana kingo n'est-ce pas OK okoti nyongo et puis ba bambio n'intérêt parce que rien n'est gratuit. So ba déficit on te donne l'argent tu t'excites mais ambongo na yote. Ba déficit kaka le système de Satan. Après ça il te donne illusion qu'après sur something il ne t'a jamais donné quelque chose de vrai. Ça, le rôle batumso komona. Akebi kota bisimba simba. Croyant que bloko ne wana ba comédie na yoko sala. Yangonde pesi mbongo. Yangonde pesi succès. Kozanga ka mayeleti. Or, ce que tu as qui carte natale na yo très très bien. On a peut-être comprendre que étoile ko travaille en faveur na yo et ko ya à telle place ou bien tu dois te positionner ABC pour na au déclencher peut-être makambi étoile wana oui positionnement jouaka. Mais le diable ne va jamais te dire ça. Tolanda n'a pas cet exemple banal. Supposons bon t'as mis bien le soleil était bien sur ta carte natale, totia étoile yo Regal, hein? Regal 29 degrés Regal. Et ça bien posé na carte natale na yo. Tu es destiné à être grand. Tu es destiné à la nambongo, n'est-ce pas? Mais quand tu as 20 ans, est-ce que tu as la riche-wana? Non. Tolandi probablement non. Tolandi, hein? Tout est possible, mais en réalité, peut-être pas aux années. Moi, tu n'as pas encore vraiment l'expérience comme telle. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que l'ennemi fait? À côté de l'oka ba camarade moko ba la question ba dollar. Balakisio ba dollar. Yo peut-être uta na famille pauvre. Bon mon ndenge Satan sala makambo hein. Papa nona maman no bazaki na mbongo mingi te. Mais le Satan ne veut pas te dire que papa nona maman no babotio dans le physique mais toi la mutu c'est Dieu qui assign et toi li amutu sur l'âme. Là il ne veut pas te le dire. Yo wana otali circonstance sa famille na bino, otali paseleki, baninga no bazo kotambola na ba jeep, baza na ba i5, baza soki pendenge nini, yo zalaka nango te, ale ba biso to kei quelque part. Bako sukola yo, bako sili soboye, salaka kaboye, okokoma na mbongo. Kokendo kei osali ndenge balobi nono obandi komona dollar, mais wait a minute. Qui imprime le dollar? Système bancaire, right? L'esprit est derrière batouana ba imprimaka ba dollar toti kolobele langwawa. N'est-ce pas que c'est le même Satan là yo accusaki parce que yo lobi moli mona pauvreté za na famille no eza Satan n'est-ce pas? Mais qui imprime les dollars? Eza ka ye Satan wana te? Il s'est manifesté ndenge mususu différemment. Tolandi hein? Yo na libotano omoni pauvreté wana ndo ko mona oye ko reconnaître le Satan. Mais Satan no abatami na ba banque mondiale hein? Wana omoni ete. Le Satan se déguise zoko sayo, ale yo pe na buzo banayo. Ok ko forger l'alliance moko côté ngama. Maintenant que tu t'es garé de la volonté de Dieu. Bazuka comment ka riko lwana zaki na mutuno tango botamaki. Kaka to lwana batiki renyeka do basalu échange. Bazusuko batindiki mutumso ko bénéficier ko tango rigolone zoko briller. Mutumso zoko briller nango yo bazu pe to ya mutumoko peut-être na minute on est plus kebita tikal na moi 2 ans na ye batelio. Yo talo le bien mbongo. Oyebite que dans 2 ans 3 ans wa masolo ko changer. Yango bomona ka bate bele yo ba obtenir richesse na ba manière qui n'est pas catholique.
okomona kaka basukaka mabe soki ata azalaki na badepo puf biloko bandi ekanga moto eloko na eloko bandi ekanga moto biloko nyonso bandi ozika boye ndenge nini parce que la manière que tu as obtenu ce n'était pas ça ndenge nzambe alobaki yo kozwa bomoni Russia monguna akoloba na ote ke zala patient les étoiles etambolaka na bapériode na basaison mutu na temps na ye chaque chose a son temps peut-être étoile wana to defaka rigole comme on parle de rigolango Rex peut-être Rex na kana yo elingaki ako briller quand tu aurais 25 ans tozolanda tala ndenge satana ambruyaka bato bafente yo mwa muki omoni mwa 2 ans tuke simbi oke kosangaje na babiloko moko immorale makambo ne fallait pas osala maintenant tu t'es réellement égaré de la volonté de Dieu mais c'est Dieu qui a créé toutes ces étoiles dans le ciel le Satan koyebisa ote ke nzambe nda sali bétoile wana Dieu n'est pas à forcer Rex à pambola yo no he does not Tozolanda, non, ne pense pas que pour botamaki na Rex c'est que tu vas égarer la volonté de Dieu, qu'il est obligé à kotika rigoler et toi lo anesala musala na vina yo non. Kaka nzela yo ponyo na continue na nzela na wana kuna ndekende na babomengo na yo. Ndebo mtazala ka raté sikoyo, bomonde satana salaka. Allez, yo na 2 ans, 3 ans ya lokuta, Satan pesi yo, osepeli 25 ans kokakate 25 ans koki. Tu t'es mal positionné. Période où ba étoile na yo na carte natale no zoko briller. Yo zawana te là où tu devrais être pour ba pesi une fausse illusion. Ya bomengo moko boya lokuta. Lokola mokile tourna kapeka kapo mokile telemesika moko te parce que yo zazoba mokile soko balukaka kati. Allez, période na yo da window fenêtre wana opportunité pour toi elekio. Maintenant que eleki peut-être quoi après 80 ans. Peut-être c'était la seule chance dans ta vie que tu avais obtenue. Peut-être que m'appelle moi 30 ans. C'est Dieu seul qui sait. Tozolanda. Allez. Yo wana sikoyo tangu moi période ya ba fausse richesse ba pesa ki yokoki. Obandi ko perdre biloko kanisa ko zaki bomengo. Allez dimanche ko pesa ba sale témoignage dans l'église. Tango komi pauvre kwei. Remarquez bato ba ko pesa bato ka témoignage ya buzoba na l'église ba demon rights oyo so kasa comme fatigué de vivre, fatigué financièrement, un homme en faillite, un homme en chute à la ye nazalaka na mbongo mingi me mbongo na ngana zaki na ndenga malamu te biloko nyonso zinkaki ngai siko na ndimeli Yesu Kristo ala yoka ba yuma ya ba chrétien alléluia amen yoka pasteur pe lokola yazane commerçant lingi masolo bongo po ekotele bandimi abime bien aimé dans le Seigneur bomengo nyonso mokilo ezali pamba kaka Yesu Kristo nde allez okomi ko mener vino médiocre popobino bokutanaka na Yesu kaka soko komi na pauvreté ti tango soki onction kozala impatient okei kosola bisiko kendo solola otunaki ya via Yesu bona botunaka via Yesu te tango ba étoile na yo eleki yo okomi kaka pamba ndenge ozalaki avant ale wana nde siko komyo nakutani na Yesu awa lokola Paul akenda kutana na Yesu kuna na nzela Damascus bino nyonso bokutanaka na yeka quelque part abimelaka susu bino ndenge nzambe bando abimela nani baninga kuna na bamoto lokola abimelaka Moses na turi ya Moses nzambe abimele na moto oyo Paul azotambola kibala donné na Damascus kuna nde sika Yesu akeko bimela bino so bokomaka bongoti nakenda kutana na Yesu nakutanaki na Yesu bino bokutana aka na Yesu sur quelle avenue bokutana kana yekaka boya est-ce que boya kalisusu wa moto nzamba bimenga na moto alobi na ngai telema bundela Congo kende kolobela fero bino bomona ka siblo kwa bongo te bino bozaka na banzela na bino ba Damascus na bino imaginaire wana oh na mona ki croix encore bayela bino ba symbole bolingi ba symbole a likambo manque de le peuple de Dieu périt par manque de connaissance partie à que vous n'allez jamais adorer les symboles ou ezali ko représenter les êtres dans les cieux version na botanga kyango malamu te boye baka symbole ya Saturne ezalaka nini symbole ya Jupiter ezalaka nini mais ça ba croix boye te OK
siko bakrua na bino bokende kokuta nango da bamesike na bino bofukamelaka oyo onction uta wapi nde basymbole yango bodesinelaka bato ntango totangaka baastrologie yango ti siko Saturne se trouve où dans les cieux te mais n'est-ce pas que tu étais interdit ya kokende kofukamelaka basymbole oyo eza koreprésenter les êtres, les objets célestes? Tu étais interdit de faire ça. Tala lelo bato ya ba na memia kuruzu ba misusu ba ko fuka mele kuruzu tala donc boza na kati ya idolâtrie et vous demandez pourquoi bosambela kanzamba tala pasi ya Kongo atala kana été. Mais moi si j'étais porte-parole en nzambe na ba nzambe ngaku nengana nzambe sala bango de déluge ne ba kate pourquoi umisaka tolanda bozo lexaka ba chance na bino betoile na bino oh astrologie c'est satanique. C'est satanique, mais pour nous, quand on a une alliance, on a Lucifer, on a Satan, on a champion. On a des alliances, on a des divines. Hein? C'est une alliance qui est forgée tango au bota makina XY comme double X. On a des alliances divines. Divine yangwana divinité na bino yangwana selon les démocrates. Makambuto ba démocrate za la kaka opposition kaka. Bolimbis. Oh, nzambe alobi boye démocrate il faut ça le contraire. Kaka ndenge main gauche za la composante de main droite et donc nature na bino na ngambu na religion na bino na idéologie makam na bino tout boza kaka opposition na nzambe yango bozo ko périr et puis bozo sakana na bino likambu na ko kaya kozala zala kaka patient ngonga na ona ne ko kite bakosi yo otali circonstance na dans le présent okebi simba par ce que vous êtes surtout là je m'adresse maintenant à ba homme PD congolais ok iko teka ki mobile na yo papa peso iPhone ezaka nini iPhone mais matière ça la iPhone c'est ça na Congo wana si seulement le cerveau dans ta crâne fonctionnait comme il fallait que ça fonctionnait. Yo comme un ingénieur te ba chinois ba sala ba pareil yango baza ba extraterrestre baza ba tuti Apple na ba super ba Apple tant ba ka bazu ba koltan ba ke ba sel ba téléphone bango baza ba tuté ba su ba ko bilima ba kende ki na bureau ya Apple ba ke sala ba téléphone c'est ça ba être humain baza ma casse na mathématique na ki ingénieur na bango wana siko yo ko za pena maela mathématique te mathématique ngo mais bandaka na Afrika ngoti ma yelo nzamba pesi yo pesala ba chiffre lokola baninga wana za na cerveau bongo to ebi kaka kofuka makana se wana ndo za spécialiste nango siko ba selo tala mutu mobibo kako teka identité na yo ki mobile na yo po lingi kofuka mamingi na se or iPhone nango bazo pisakanela nango matière uti na Congo ba bazui ba ke basali en utilisant les mathématiques et les formules. Yo nyokol ba parano na kofuta ko minerval ba futelo minerval otangi ba mathématique ya buzoba ya pamba et servir nation le côté comment ko ketanga biologie anatomie na mathématique pour comme spécialiste na ki peut aider wana za ko formule ni scientifique wana donc to bénéficier na biso na ba cours na ba mathématique na ba physique na wana te pa futi mbongo futelo mbongo bazula na ba professeur bala kisayo tala crâne épaisseur crâne makasi mutu makaso kanga makambute c'est le loko kangeza makambu sexuel et puis na ndenge abomination wana nde makambu yokende ko yekola wana ndo yebi pobole kaka na YouTube so tenga misi maboko wana otengami sikaya mes amours mobile mobiso wana nde makambu yebi donc ba mathématique okende ko yekola na école voici les résultats otengami nde résultat na yo mais muto aidaki yo na kotengama ya yebi mathématique bazata kuna pena naza te bongo naza batutona baza tout droit ba to kotengama pe bazalite metal bazo ko sala makampo na ko dominer nango mokili yo za perte sur donc oza double perte oza inutile na société parce que deux hommes ne peuvent pas engendrer donc yo kutu soko kufie fini son histoire. Et puis, donc, tu bénéficies pas de la mathématique ou de l'école. Qu'est-ce que tu fous dans notre pays? Dieu seul sait. Pourquoi des loups? Jésus seul a ta tête de loup individuel. Dieu seul sait.
bato mutindo oyo donc perte ya existence oyo nayebaka kutu te. En tout cas biso na Congo toana chance te ya solo. Quelle perte! Donc biso tosala kaka perte okuta mobali kitoko tala français na munoko to bénéficier na français wana te. Ba grammaire tout ayekolaki eza po afukamaka na se nde biloko akende koyekola yango wana. En tout cas yaka mawa bamisusu bapaster balali balamuki na nzela ya demesikesi na ngai imaginaire nakutanaki na Yesu ale ye mpe lisusu nakutana na Yesu ye mpe lisusu afukami. Dona bapaster soki bakutani na mutu na bango bakutanaka na ye wana bafukami bango pe. Me kuna nde sika biloko wana ebandaka mingi ti babatamaka nde nsima Bible baza baspécialiste ya biloko wana musala na bango bakozala na onction te ndenge nini maison mère na bango église catholique champion. C'est tout à fait normal que les pasteurs bazala pe kaka bato biloko wana. Donc dans zela ngwa de mesikes na bino wana ngana dans zela ngwa de mesikes kuna na Syrie ata kutu balobi ba arabe nde babandaka kipede yango mais bango kuna na monaka na ba monde arabe excuse me batongi ata babalabala batongi ba building kitoko bazana ba hôpital kitoko bien que nzela wana peka kezala nzela mabila mote biloko na bango na basalaka. Comment bino boko kende bokei pe kokutana na Yesu na bino na nzela na bino na Damascus kuna c'est le loko bo retenir des peuples arabes et ça comment devenir le PD. Je ne comprends rien. Ba chrétien bo salama ndenge nini yango Damascus sango ba docteur baleka kuna nzela ngote ba ingénieur baleka nzela wana te. Mais comment ya biso ba chrétien pe bakutani na Yesu na bango na nzela de Damascus on nous produit le PD. Mais peuple boza peuple moko très exceptionnel très exceptionnel. Talanga na monia bokenda suna banzela bokenda kutana na Yesu te. Bokutana na Yesu malamu te. Boza le sika moko ndenge moza sazalaki tika nzamba yako kitela wana. Peut-être bozala kata normal et je sais que bozala normal. Bloko kende ko lukaka Yesu na Damascus na bino na sepela nango te. Po bino boke ko lokota na bizali ya mabe barab bazalaki nango. Bongo bokanisi pona nini nzamba Ancien Testament zako linga te Israël kende ko se mélanger na batu wana. Po bazaki na mwa activité moko qui ne plaît pas à Dieu. Tant yazo ko pekisa que un homme ne peut pas connaître la femme un homme comme il connaît la femme. Kasi po ba cousin na biso na bazaba champion bizali na bango butakala. Bena balandaka baroba na milai balataka utaki bukoko na bango makam na bango ango wana. Bazaba tumoko bazaba ndeko ba africain oui mais babunga nzela kala. On ne devrait pas copier makam na bango. Bible za munene. Ba livre ze belé. Seul makambo bino bokangi o Paul akendaki na nzela de Damascus eza na Sirite. Mboka territoire barabt po ke kutana na Yesu na ye. Akomi kuna ba changer combo alongwe Saoul akomi Paul. Kalo kwa bino vous n'êtes jamais fiers de votre identité. Kasi bozaka bata ba conversion. Ba convertir bino na makamu nyonso. Obota makina Y na yo na yango pe ba longoli mwa ligne wana tikali X. Conversion na conversion. Bolanda ka penza exemple. Boza penza solo bata Damascus se pe Damascus nzela na mnobo kenda kutana na Yesu. En tout cas, eza mawa mingi. Boyebi nako defa Ancien Testament. Namona ka bosepelaka na masola miracle. Oh Yesu, nan Israël nzamba bimisaka na Égypte. C'est bien beau, mais botanga ka Bible wana bien. Nefsaka mne faut botanga ka Bible na détail. Si seulement, vous voyez que ceux qui bozala qui botanga ka Bible on avec un tout petit peu kaka intelligence. On n'allait pas voir tous ces problèmes que nous sommes en train de connaître avec les églises. Mais le problème c'est que dans la Bible ils ont rectifié. Tout chrétien n'est pas un aventurier, mais majorité des chrétiens sont des aventuriers. Muyaka moko fingisa ba yakanyonso, siko tala majorité des chrétiens sont des basenzi. Nde ba fingisi église. Ba fingisi Yesu, ba fingisi église, ba fingisi na ba bon pasteur, ba tomber victime. Na ba bon chrétien, ba tomba ba victime.
pona ba buriko religio yo bo permetta ba sangana kana bino. Botanga ki détail malamu te. Bible ane lobi ke Israël alelela ki nzambe ya bakoko na ye, nzambe na ye na bandela. Israël asali 4 siècles 30 ans na Egypte kuna na bondage. Donc azalaki exposé na nzambe ya oppresseur na ye, n'est-ce pas? Boyo kaka Israël azoko plaider ka na ye devant nzambe ya oppresseur na ye? Non. Israël aleleli nzambe ya bafero te. Israël aleli nzambe ya Royaume-Uni te, ba français te, o banzela se pa ba demeskesi te. Israël alukaka nzambe ya bakoko na ye. Nzambe wana a se rappele na alliance asalaka na patriarche na bango Abraham. Notez bien, tango yazo banaza nzambe ya bakoko na bino, selon l'histoire biblique, koko na bango effectivement par le sang. Pour Abraham begat Isaac, Isaac begat nani Jacob, et Jacob nda kokomaka Israël. So ici selon la Bible, nous avons une descendance liée par le sang. Tozolanda. So koko Israël azalaka français te, Israël ake ko lukanzambe ba égyptien te, ake ko plaider kane s'occuper na Nations Unies te. Alobi te ko ba Romani boya, boya ko intervenir, non. Aluki nzambe ba koko na ye. Ba koko pas adopté te comme vous connairiez à votre religion la chrétienne. Bozal au monde ka bande ba batare, il faut pas ka ba kana ba idéologie ka ba batare te. Oh yeza huyaki ko fuka ko kufela biso siko to komi bana na nzambe. Baninga balela ka nzambe ba koko na bango par le sang, ba koko adopté te. Talabino. Nzambe na Israël, nzambe na Moses. Paul alobaki. Tangelanga i makila ya Paul wana ya Damascus. Na koko no makila ne kutanaki wapi? Yoko le nzambe ba koko no mukolo nini? Soka to yebaka ye. Parce qu'il faut bandana na koyeba yeti Paul la yeti. Baninga na bia bino ba nyongi bino nya même pas 4 siècles passawa. Bongo bino colonisation, si besoin indépendance kaka na 1960. Baninga basali 430 ans na bondage. Babungi sinzambe bakoko na bango te. Ils ne se sont pas convertis na nzambe oppresseur na bango. Talabino. Bayeka ko coloniser bino kaka au siècle moko kaka. Bayeli bino nzambe ceux qui pa modèle nini mbango bo se convertir. Ale bo bandi ko senga nzambe oppresseur na bino asunga Congo. Mais bo simbi bib ata mundele moko ba africain baba nyama zaka ne peka na raison. Comment yoko simbe un livre autant yango bien que Israël aleleli nzambe abakoko na ye. Yo laulio la muki ozolobo na makila na yende tobenga mibana na nzambe afutala kinga masumu na makila na ye. Bolingi adoption mingi comment est-ce qu'un peuple de Dieu peut se rendre enfant bâtard volontairement? Comment beaucoup comme rendre de délinquants spirituels? Comment? Yango bénédiction ya Congo bozo ko bénéficier nango te parce que bino moko bo mi rendre bapaya bino moko nzambe ya boye nzambe akuna nzambe ya Nazareth nzambe ya Galilée bino botanga ki na Bible sika Israël abandio nzambe ya Karo nzambe ya Alexandrie nzambe ya Memphis tala même Moses atambolaka ba vilo na nyastute te Moses so libérateur na bango si abotama ki akoli na Egypte. Donc atambolaka na ba Memphis nyonso na je ne sais pas ce qu'on appelait les villes avant matambola na ba ville wanati bino boka kitang botanga ka livre ba Deutéronome ba Exodus et tout boyoka ka ba beta masola ba ville na kati Egypte. Oh Aaron akendaki dans telle ville Moses akendaki na Memphis tala bino bozaka ko Paul akendaki s'occuper na Thessalonicie Paul akendaki s'occuper na Romaine akendaki tala bamboka moko qui n'ont rien à voir avec chez vous baninga yokutu libérateur na bango atambola na territoire obesika bazalaki oppressé batanga kataba komba ba vilwana na ba Bible bino botanga kawana te Exodus c'est uti na mo coexit kobima exile n'est-ce pas tant botanga Exodus
botangi ba Deuteronomy ba Leviticus nyonso wana ba Numbers bosi boyoka botanga ba Memphis na kati kuna non boloba te ko à l'époque on a appelé comment mais le mot Égypte est aussi récent. Le nom Égypte est un nom récent. À l'époque on a appelé Kemet. Tolanda, si ko tokende kaka na mot récent na Égypte est un nom récent tokende kaka na komboana. Donc to reconnaître alors le nom Memphis ba Alexandria boite ba Cairo boyoka ka ba komboana na kati ya ba livre na tangeli bino na tango ba bimaka. C'est comme si banyata makolo na ba ville wana te. Tozolanda parce que selon la Bible eza mabela bakoko na bango te. Metala bino. Boyebi ba komba ba Thessaloniciens, boyebi ba Sicile Italie, boyebi ba Damascus, okoka pasteur congolais Télémi. Apôtre Paul vers son chemin vers Damascus, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Mais Memphis, nani Moses azali kotambola na ba Memphis kunati. Yesu akutanaka na Memphis te pona nini? Po akutanaka na mutu na ba territoire ya ba étranger te. Baro bana bino na langue nini? Egypte c'était supposé kozala mabela ba étranger. Spirituellement Pharaoh bazana banzambe na bango. Tangu Moses salongo wana, si nzambe mutake kutana na ye. Tozolanda. Et après cela, Moses abetela biso masolo ya ba parcours na ba peskeste akutana kina nani? Ba betela biso masolo wana te. Na oyo Joshua Angelo abimela ye. Toka ka ba komba ba ville ba mapamba te venant ya ba territoire ya ba occupante ya ba oppresseur na bango te. Metala yo. Oyebi Levenium, oyebi Brussels, oyebi ce qui peut Tour de Eiffel, oyebi ce qui peut Champs-Élysées, oyebi esika ce qui peut Damascus ezali, oyebi ba Galilée, ba Nazareth, nyonso wana oyebi. Mais soko tangi histoire bolinga ka ba miracle wana. Kombo ya ba ville o ezalaki na Egypte bomona ka yango te. Elobela kabino ka eloko te hein. Et quand on est chrétien, est-ce qu'on peut être intelligent? Intelligence n'a christianisme tambola ka te perte. Quand on veut devenir stupide dans la vie, on devient soit démocrate ou chrétien. Et ça deux camps et inspiré l'intelligence, c'est un mot. Mais les démocrates, c'est plus pire que les animaux. Alors, regardez les chrétiens. Est-ce que les chrétiens sont comme eux? Asimbi livre, makambu livre komi mususu, mais ya ko telemo, Yesu abiki singa ina nzeri na Golgotha. Ako biki so na matadi te. Ako biki sao na mbandaka te. Ako biki so na mupompa te. Ako biki sao na kinsenso te. Ya biki sa aka na ba Golgotha. Bamboka moko koko no ayeba kutu te. Yangwana bino ko boti ko deranja ka nzambe na ba prière na bino ko tengama. Nzambe tala pasi ya Congo. Congo ezalaka na problème te. Bino basubo ki scientiste baye ko pesa biso rapport que y a un problème avec le Congo. Comme quel problème? Boti ke kindoki bozalaka na ngwa moi makasi boyko. Bona kindoki moko mabe bino donc bino bolo kamboka wana. Bolingi Congo comme un pays désert pour bo justifier misère na bino. Lokola boko qui qu'on profiter de vos richesses nzamba pambola ki bino nango parce que bo miranda ba enfant bâtard spirituellement boza ba délinquant spirituel peuple moko ayant droit à mi komisi mopaya ndake ko dondo na richesse na ye peuple malédiction maudit boza na mababe na bino pona désobéissance na bino spirituel ka ko kendo ko envia ka bakoko ya baninga kokendo lukaka banzambe bakoko baninga masola bamboka ya bakoko ya baninga ndo wana ndo yebi na mutu mboka na yeba mboka nayo sibino na bokenda kana kamanyola okokota na voiture no kumbo kenda tana Goma okende pe ko visiter kaka nazaka ngale nzambe tala pasi akanga mo memoriza ba Damascus na cerveau na yo oyebi ba Galilée oyebi ba Nazareth oyebi ba Jérusalem. Kaka comme votre président, le nègre là de la maison. Mbangwa kena Jérusalem kwa kendo ko tutambunzu nena mirwana. Mirwana mkomse ko kwete. Ebe ko ngana ko sala na ko sepela makasi penza. Surtout quand noir va na mirwana. Nzambe, okosa tem komsusu noir moko kena mirwana lamentation de Jérémie nzambe. Mirwana buki kaka na mbunzu penza. Sala tandongo bando sala na Ancien Testament ko nzambe na biso.
mirwane kwa ya boum. Ba chrétien ba mbunze vimba comme ça ba lapa. Soki atabo bando za tonction ko kendo ko tambola na ba ville za la katana Egypte. Je pouvais encore comprendre. Mais bokenda kana bamboka moko rien à voir na bakoko na bino. Po mundela lobaki. Mais peuple ango bino bozo ko kosela makambu. Iya belela kanzambe bakoko na eti. Et puis nzambe na bina nzambe Abraham, Isaac et Jacob, bakoko na bango naturellement par le sang. Oya yo koko naturellement par le sang za wapi. Boboya bango. Peuple bandoki. Peuple, boy make bino boka en tout cas boka ba dimen right ya solo. Boye bien, le Seigneur Dieu a sali Adam a créé na nyonso na kati ya Garden of Eden. Oto bengaka, c'était ça le nom de Afrique avant, Al-Kabulan, Jardin d'Éden, Jardin de Dieu. Ce botang na livre Ézéchiel 28, azo décrire il a placé toutes les pierres précieuses na Jardin de Dieu. Tolanda. So, atie Adam na ce beau jardin a pesie nyonso. Vous savez quoi? Même qu'un jour le Seigneur Dieu a yaboye, yoka dang bandi ko tangela, le Seigneur Dieu a yeba défaut. Adam, tu es où? Oh, je suis nu. Yango na milaki sete. Oh, qui t'a dit que tu étais nu? Yo Congolais chrétien. Nana ebisa kyo ke koko no eba kinzambe te. Nana tali sur tes défauts. Parce que ton créateur t'a créé na perfection. A créé qui garden na ye na perfection. Le garden à lui, privé, personnel. Al-Kabulan, Garden of Eden, Garden of God. Tolanda. Et il a placé toutes les pierres précieuses na garden na yewana. Botanya on a livre Ezekiel. A placé diamonds, emerald, rubies, onyx, gold. Malachite, you name it, a placé angoana. Car la richesse qu'on retrouve na katia mabele à Congo. Mais un jour, Adamo alobi na nzambe que toza na défaut, toza la kabolumbu. Mais nani muto ayebisi yo ke oza neloko moko zoko manke yo. Nzambe alobi, tu as mangé de l'arbre ngai na pekisaki yo. Lokola bino. Nani alobela ki yo Congolais ke koko no ayebaka nzambe te. Nani atangela ki yo ba défaut na yo. Ke yo oza intelligent te. Que yo yebaka nzambe te, que toi tu ne peux pas. Qui t'a parlé de tes défauts? Parce que le Dieu qui t'a créé, tu étais parfait devant ses yeux. Amona qui défaut wanate, c'est lui-même l'artiste. Tozolanda, nani mutatangeli yo Congolais ba défaut. Oyo ke sali ke obatami de la présence de Dieu. Vous voyez quand l'homme prête l'oreille, na milimu ya ba conversion, première réaction à Moutou, il se retire maintenant de Dieu lui-même. Nzambe n'a changé qui était jusqu'à ce point-là, à se promener na mupepene na Garden of Eden comme il faisait d'habitude. Vous savez ce qui avait changé? Adam na mwasi na ye, they hid from God. Babatami. Why? Parce que le mato na bango et yoki sikoyo ke bazana défaut. Et quand ils ont regardé leurs défauts, vous savez ce qu'ils ont fait? They distanced themselves, ba créer distance entre bango et le Dieu qui leur avait créé na perfection. So l'homme lui-même a reconnu qu'il était imparfait et il a accepté qu'il était imparfait. Tolanda, lokola bino. Quelle bénédiction! Ba payer ya ba désert ezali. Ba payer zoko produire ata 1/5 richesse ezalaka na Congo te ezali. E menzambe asalaki koko na yo na perfection na ye. Amoni territoire wana eza jardin personnel. A pamboli yango. A sepelaki na ba créature na ye. Et il se promenait na katia banzete na biswana na mupepe bakoko na biso bazalaka télépathique bazalaka spirituel. Qui t'a dit Congolais
que tu étais imparfait? Qui t'a dit que yo nzambo zoko sambela yete landa oyo ndako la kisa vérité? Kaka ndenge le rusé alobelaka Adamo, le jour que bokolia ka fruit, boko comme peu intelligent comme Dieu. Ozoluka nini? Bozoluka nini? Et comme on dit, quand on est chrétien, on manque même facteur bon sens. Vous savez quelles étaient les conséquences à Adam? Maintenant que le rusé aille quoi maintenant leur conscience que bazala qui est imparfait. C'était quoi cette perfection? Il fallait qu'il se besoin. You know what? Nzambe c'est quoi a changé leur état d'être, a changé physionomie na bango. A si bango le corps ici que maintenant nous avons. Et a bengani bango from Garden of Eden. Et maintenant l'état oyo nous autres nunaka. Et l'homme souffre maintenant. Toyokani ka lokola bino. Bo prete oreille na batu ba ki koko sabino. Bondimi ba zoba na bino na mitu na bino. Bino moko bo se distancer na nzambe na bino. Et vous êtes un peuple maintenant perdu. Tende ba osakana na bino. Et botanga kama solo yo tous les jours. Mais comme boza na ngambu ya ba chrétien. Mwen boza la mayele ezate. Na fungola ki na boaka ki perik nanga na ba molungo yo na zongeli nango authenticité na kangi suki nanga na lingi yango na ke musala. What the hell sepe sud Korea moko boya moninga. Oh wow, what happened to your hair? Na baksa na bangwana. Na tale na siko ngati jana mtu nanga na I'm waiting. I'm waiting. Pona za très fier ki africaine nanga so I'm waiting for him. I telling alobi, what happened to your hair? Na tuni na bio moni suki nange salinini. Si quoi a changé la ngata? Oh, peut-être semaine prochaine. Okoya, okolata suki ya milai, more beautiful. Na kati yana na efse na lobi, I'm African. I'm a black woman. O eza Bantu look. Nasali ba Bantu look. Ande kwa funasa na ngomi kolo. Tolanda. And that looked him dead in the eyes. Tolandi, I wear the damn perruque suki na ngina lata the damn wig. Exactement là ta pose que toi c'est ça la définition beauté. No. Ngana ko so mo pepe na mutu na ngaite lokola taka ba chapeau super ko tianga na milunge na mitu. Non, I'm African, je suis noir. Le Dieu qui a créé mes ancêtres était satisfait avec ce qu'il avait créé. So on a décidé na lingi basuki nanga na sali Bantu style. Bon, on est Bantu style, no? That's what I did. Na tiba boucle d'oreille nanga na ke musala. Et je suis belle comme ça. Tozolanda, c'est ça ce que je suis. Alinga ko elangai définition beauté que peut-être next time ko na basuka mla Nathalie dead in the eyes na ebsa na bi je suis une femme noire, je suis africaine. Allez, abaluka bimi na biro nanga kei. Na banze sika afin de na comprendre qu'il a affaire avec une femme noire très forte de personnalité. Can't bring me nonsense. I mean, now let her rig if I want to. C'est ça la beauté si absolument noire, on peut faire n'importe quelle coiffe and we still look good. Banvia kabisoti. I mean, la femme noire c'est la seule femme nako défriser suki komi milai, nako kanga basuki nanga ba mesh, nako yiko la perruque, nako kata même suki nyonso kolo, nako kiko linga ngo banyanta ba nako kango suki ya maboko, nako kango suki ya singa, and that would still be beautiful. Mais les autres races baza limitées. Yes, bako sa suki ya nyanta batin, bako sa la oba kanga bo ekosimba kate. C'est ça la richesse de la femme noire. So je peux ça la beauté occidentale tout comme la beauté africaine. I'm a woman. C'est ça la beauté de la femme noire africaine. Tolanda. So of course babiso ba misuso yo talaka na kinanga église tango na zama normal eh. So I looked at him like, right? How dare you akwe bisanga ke na lata. Est-ce que la mukena bise yo mobile nanga yo nani? Comme si la vie d'un ce qui peut South Korean, ce qui peut chinois, comme si son avis de ce qui va me rendre belle really matters to me. Seriously? Yonde na kolala na yoto yonde otala kelongi na ngato yona ndotala kelongi no quand je rentre chez moi. What the hell tu représentes quoi devant moi? À part cause collègue amsala. Hello? Ton avis means what? Tolanda ma kutana na réponse. Pour ceux qui na sala ki buzoba neti ba africaine surtout ba chrétienne anga ka ba oh, OK
Et puis omoni pe lobi aya lati pe perruque pour plaire un coréen. Yango baseka kapso basakana kana bisote. D'ailleurs, boyebi nazaki kutu na intention ko garder Luko pour 2 semaines. Ah lobi boye. Ntango na kofungola na sukoli suku nanga na sechango na kanyango lisusu. Na banza na kolata Luko ete mobimba. Just because. Just because. Ako mensana na komona la beauté de la femme noire na banyanta bana mutu. He sure will. He sure will. Ana posa suki milaya kendo kuna nepa na mboka na bango kuna kendo kutana na basi basuki milaya. How the hell kwa na États-Unis bando yebisa batu bakamba basuki milaya? What the fuck? Excuse my French. C'est ça bande konangai. Il faut être fier dans ta peau. Na tu koloba que la femme noire est une femme très riche. Bota la même continent bakoko na biso. Continent trop riche. Africa eza lokola livre moko ezanga chapitre suka. You keep turning. Africa ne cesse pas de quoi maze. Africa ne cesse pas de surprendre. Ça, c'est une force, il fallait que tu sois très fier. Nango. Et comme j'ai dit, la femme noire est la seule femme où même avec ses propres cheveux, elle peut faire any style. Tozolanda. Là où les autres femmes de d'autres races basent limitées, they cannot. We can. Ça, ok? Il faut que baye barake bango tout wana ba utakne album moi si noir. Ya wana ba moni we can do donc toko sala na ko tia plant, na ko défriser, na ko I can do any look I want to et je peux faire le look et représenter chaque femme, chaque race de la terre. I can do that. Mais guess what? Elle ne peut faire ça. Ne pas ça langote. Osoka mundela lubaka ngabanyanta na suki wapi. Menga na ko bima bona baye perruque na kangi banyanta bananga bien na lingi bien. Yep. Ready to go. Tolanda. Ndelo na zeki koloba. Tala un exemple bino moko bozopesa. Okokende na l'église ba chrétienne. Ba perike tondi na lobi anga ipe de temps en temps na lataka mais abino comme régulier vous n'êtes donc bozo perdre qui est africaine en vous pona nini parce que bo prêta ki oreille na ba oppresseur na bino tang bayaka ba bisi ba koko na biso qu'elles n'étaient pas belles tolanda oppresseur na biso asalaka un très bon travail à dénigrer la femme noire mais lelo to mona kabasi ba mindele bazo kendaka kunepa ba kosalisa ba chirurgie babakisa les données que le bon Dieu nous a données gratuitement. Tolandi hein? Bakoko na biso bakendela ki basala bango ba chirurgie hein? Tolandi hein? Non, boyebi koza na barasi mususu nzamba créa qu'on dirait il était pressé. Hein? Apesi moi sia mundele suki milai, apesi moi zolo, mais tango komaki na ba partie très essentielle. Dieu était pressé à bosani ko ateki place anate. Tolanda plateau de bateke. Tolandi menatour na biso. Dieu s'était reposé d'abord et il a pris son temps. Abandi ko créer moi si noir. Atia kingo mwambe mabe. Misusu atia kingo mwa mulai lokola statuette. Allez, na ba partie très essentielle. Il a aussi encore pris son temps. Tolanda. Otali bilongi na biso. Na ba lèvre, il a encore pris son temps. Baras mususo ba envia kabiso secretly. Oroko toke ko luka beauté ce qui peut brésilienne, mais ba brésilienne bazana makila ba noir na kati na bango. Te bango bokanisi ba mfwengi wana ba dendisaka. E uti pa na biso za héritage to pesaka bango. Mais ba cousine na bango ba uta Europe. Plateau de Bateke. Ah. So donc ou yo zala bien solide dans ta position que yo za maison mère. Que brésilien na uta na libumu na yo zo kende ngai pe baba kisangai beauté brésilienne o comme lokola maman azo kende la compétition na mwana. Mais c'est grave. C'est grave. Bangonde il fallait ki baluka bazongisa authenticité africaine na kati na bango to yondo luko kende ko imiter bango sachant que baza influence aussi par aussi la beauté européenne. Yondo za mobungi entre yona brésilienne qui devrait influencer l'autre. Boto yozo ko envier pa ba brésilienne et outi pa ina yo mokoti.
Hein? Mais côté na bango qui Europe, totally ba européenne. Mna ba mbebo ezala ko ndire nzamba dessiner kaka zwa kaka marqueur moko rouge à placer kaka boy. Lokola dessin animé ba dessiner kaka. Il n'y avait pas de forme. La terre était sans forme, la terre était ce qui peut sombre. Hein? Tolanda, basalaki bango système na terre n'était pas sans forme. Hein? Tango terre ezui forme. Yango bomoni makampe ya mwasi noir ezalaka na forme. Parce qu'elle a été créée quand la terre a eu la forme. Hein? Au lieu d'être fier. Boyebi ba richesse boni toza nango bandeko na ngai. Richesse kaka. Naturel nanu kaka. Tolo ba richesse corporelle. Wana totangi nanu richesse terrestre te. Richesse corporelle. Toza sujet ya envie. Bafingaka bakoko na biso. Oh baza bambebu minene. Mais bango wana bakendaka kei ba pompe sepe mafuta ya biloko nini ba pompe yango. Mais bino bolobaki que la terre était sans forme, beauté angwana na bambebu, la terre était sans forme. Hein? Bolobaki wana ndezalaki symbolique ya belle femme sexy. Sikoyo, biso bato basalaki biso quand la terre a eu la forme. Bozo su convier biso pona nini. Do bande onanga il faut boyebaka ke baras mususu basalamaka quand la terre était sans forme et void. Biso to salamaka tango terre ezui forme, nous avons été créés. Il faut être fier de soi-même. Makila na yo ndezo tambola na misisa ya brésilienne. Tolanda, c'est vrai, makila pas européen kotaki. C'est à la brésilienne de vouloir copier la femme africaine. Pour bisonde ba mama na bango. Tolanda, ce n'est pas à nous. Tozo copier le konine. Hein? Qu'est-ce que l'on te copier wana? Pona ba viole salamaki mundela ki ko corrompre ba africain wa ba kubanyataki makolo kuna ndebla ko tozo ko envier yango wana. Mais wana za ba résultat ba ya ba esclavagisme, ba viole salamaka na ba esclavagisme, nde créer race wana ti. Hein? Elo ko tozo ko envier. Okokuta mama pasteur. Ake kokufa liwa buzoba. Alinga se rappelle ko la ba brésilienne. La bande onanga si la nature elle-même est côté ya bino te na bite ko eloko ne côté ya bino. Oza maison mère tokani au salamaka quand la terre a eu la forme. Et le bon Dieu ngana monaka la femme noire était la dernière des créatures en Zambie. Parce que vraiment il était de bonne humeur. Il a pris son temps. Donc, bon temps, on a vu que la lumière fut, et la lumière, ce qui peut la lumière soit, la lumière fut. Maintenant, on mona clairement, ndazo kazelo asali, biso asali na Adamo, asali Adamo, si manango asali sikoyo la femme noire. La lumière était là. Bon, monsieur Sobo, moi, avant, il n'y avait pas de forme, il n'y avait pas de lumière. Hein? L'eau était partout, nde basalaki, nde babima wana. Bambebouya, la terre était sans forme, la partie essentielle, les idéologies et l'obscurité régnait partout. Donc, tozo bate wapi mukongo, wapi confusion, voilà. Tolanda, soyez fiers. Bosalamaki après que la lumière soit. Alors comportez-vous comme les femmes qui ont été créées pendant que la lumière existait. Koko na yo sazalaka pe kopesa moi respect mingi. Po ayebaka ke biso to salamaka tangu moi ezoko ngala. Donc n'y a pas enzamba zangisa ki kopesa biso bote tete. Babi belu atie. Parce qu'il y avait le soleil, il y avait la lumière. Lui-même l'architecte azomona makambi azoko créer. Bazana secretly banvia kabiso, of course. Boye biso ki mutu a passé temps na ye kolukaka ko dénigraka yo, eza une réflexion ya insécurité na ye moko. Tolanda, notez que quand les blanches sont venues avec leur mari bien sûr en Afrique, biso toleki Satan ya ko dénigrer bangote. Mais plutôt c'était la race blanche qui a fourni beaucoup d'efforts ya ko dénigrer la beauté africaine. Parce que
baza na insécurité na kati na bango moko. Nous avons ce qu'elles n'ont pas. Makambo ezebele to na ngonga mingi te. Dans la même époque esclavagisme. Aboti, moi l'état à moi c'est l'esclave africaine qui a allaité aussi leurs enfants. La femme noire est riche en tout. Tolanda, ezande boza inconsciente. Bakoko na bino bazala kape ba pharaoh, il y avait des pharaohs ya basi. Tala lelo. La Bible a dit femme soyez soumise, femme soyez. Oye baka conseil malonga ko pesa te, yango mboka ezokende malamu te. Seul moi si apesa ka mobile n'est pas maël était conseil ya makambo mboka to mona ka résultat ngo. Bobango na bango na moi na mobile ba tout cas même qualité à cerveau. Oups, baba chrétien forgot. Et puis baba demon rat. Boza doomed bande konanga n'y a pas d'espoir. Tala ceux qui bolinga espoir ko ngwana kende liboso faut bobuila ba église wana hein. Et puis bo se débarrasser na ba demon rats oyo ba démocrate. I told you all, ba demon rats main gauche ngambu ya entre guillemets opposition baza ba rebelle, ils se rebellent contre Dieu, ils se rebellent contre de baza ba tumoko kaka, c'est que baza ka ba désordre kaka. Mais leur patriarche, akendaki ko ebisa Adamo se rebeller, regardez ce qu'il a créé par après. Du désordre kaka ko bebisa Adamo kop na ye. Bato yo ba memelaka jamais mutu une bonne solution. Banda kona ngai. Ba demon rats yo baza bato ce qui bo conscience la ba demon rats. Kongwane ko zala balkanisé. Les démocrates ne nous fournissent absolument rien. Baza bad news. Na ba pasteur na bango, regardez leur pasteur. Hein? Bota la pasteur chrétien, bota la pasteur républicain, et regardez le pasteur démocrate. Deux pasteurs différents. C'est vrai, pasteur républicain n'est pas parfait, mais basons moi le la King David. Ils aiment Dieu, ils font leur effort. Look at ma pasteur à main gauche. Ba rebelle ka lokola l'esprit qui leur inspire là. Ezangambuana ba bebi sakakaka. Mais na lobi tangu ba demon rat bazu Congo en otage. Si ba multiplier ba église, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'église a fait pour le Congo? Ba d'église ba demon rat oy. Ba ko bebi salisusu. Ba demon rat ba kanelo ka malamu te. Ce que mon pasteur démocrate qui m'a en réalité c'est un pasteur du diable. Ayeko bebi ça. Sur ma kambu nani détail ba boma mala batwa akeko tambola na mwasi abatu ako ba pasteur ba demon rat yo bande ko ngai baza ba BBC mokili ba BBC libiso société ba BBC libiso mboka si bon mona ki bango mukuna mutu ya Joseph Kabila ba demon rat, n'est-ce pas? Regardez mukuna botanga pasteur républicain n'époque même ya Mobutu ba pasteur républicain bazala kit bon mona bango ba comportement to mona kalambai sodomiste et puis azata izone oyo mususu oyo alingaka kokende ko derbo qu'est-ce que déraciner ba trompe ya bana ba un pédiatre oyo mususu il aime beaucoup faire makamna sala kana ba jeep wana mususu kuna to mona ndenga bota maka kuna tala batoyo oh mususu akako bomisa mwasi nae sepe na babloko nini na Istanbul kuna mwasi akufie kokendo kokate bambeli bato yo. Je vous ai dit, les demon rats bandeko na ngai ne nous produisent rien de bon. Ba demon rats yo, nothing. Tu sais que dit leur patriarche, je parle d'Étienne, qu'est-ce qu'il nous a produit? Les démocrates ne nous produisent rien de bon, y compris leurs pasteurs et leurs chantres. Baza batu esprit à confusion, désordre national. Eza bango. Tozolanda. Baza batu à désordre de haute qualité. Badi menratso bozomona. Et leur pasteur. Boso ba mona chrétien, démocrate qui est normal. Aza tantôt aza chrétien, motali yana païen, il n'y a pas de différence. Kutu païen zo banga nzambe koleka un chrétien démocrate. Baza batu tembatuana. Mais regardez ce qu'ils nous ont produit au Congo. Si l'église se multiplie, bon monde basali Kinshasa.
kakande donc bango soki bakoti kaka na vie na bino seka bo prêter bango oreille basali bino ndenge basalaki Adamu kuna na Garden of Eden. Demon rat akoya ko cause yo collateral damage. Okoya ko sutuka o perdre Garden of Eden otikali maboko pamba. Alo bandi suko lelo nzambe sunga me basalaki yo na perfection batiaki yo bakabelaki yo richesse nyonso ti gratuit. Tala sikoyo o batiki yo suko na terre ya makambo zala suko na mutu na inspiraki yo wana. Banda ko na ngai mission ba demon rat yo batieli neti chilombo na bino wana eza balkaniser Congo. Le pasteur demon rat ba pasteur chrétien ba démocrate oyo baza ba agent na ye donc baza bato même formule. Parce que quand on parle de Satan double rôle, c'était aussi un grand politicien, il ne faut pas oublier. C'est un grand politicien. Mais il inspire aussi le roi. Boité, alors, mais Satan vient pour gâcher, détruire. But demon rats, tala makamba sala na mokili. Mais États-Unis, batu bazon nga ba kwei ces États-Unis za banane. But démocrate. Batu ba ye ko humilier États-Unis, les États-Unis et perdre même sa place en tant qu'autorité morale. But démocrate. But demon rats oh yo bande konanga il faut vous distancer na bango. En commençant avec leur président là. Zaïre, il faut zongela un président républicain. Tozolanda, naboyi makambo to sambela te d'ailleurs prier ne veut que dire plaider. Tolandi oko sambela même chez toi. Mais tokotia ba église o ezotambola na norme. Et puis tozongisa nos pasteurs chrétiens, républicains, les conservateurs de la parole de Dieu. Le pasteur qui réellement respecte et honore la parole de Dieu. Tolingi ba rebelle oyo lisusu te ba rebelle spirituel oyo ba pasteur oyo ba grâce na ba Golgotha oyo ba ya ba impoli spirituel baza na respect ni à Bible ni à Nzambe. Ils sont animés par le mauvais esprit qui avait fait chuter l'homme. Nde bango bazali ba yeli biso collateral damage. Regardez ce que l'église nous a servi. Ba servir biso du sable. Église ba demon rats oyo va servir biso du sable. Tolanda, tu gagnes le côté. Tu perdre na bango. Parce que demon rats baza bad news. Bad news. Secteur est à mon côté, le demon rats ba côté que secteur on est produire le malamu. Que ce soit dans les musiques, dans la musique. Tala ba qualité musique, ba musicien tant mili mona ba demon rats zu bango. Regardez leur musique. De sanité. Pas de respect à mes parents, en train de contribuer à rendre ban à délinquants. C'est ça l'esprit de démocrate. Il faut pas baby sakaka. Pour baza animé par l'esprit de Ngulu, de Bitochi. Tolanda, bino bomona ki l'Ancien Testament Ngulu qui na présence en Nzambe. Mais dans le Nouveau Testament Ngulu a osé de plaider son cas devant Jésus. Allez-y comprendre. Mwanda mukole makambo oyo eloba lwambo makiadi makambo eza buro makambo eza minene ba demon rats oyo ngai nalingi bandeko na ngai bo bute bango na politika ba demon rats na ba pasteur na bango bo moni tant to libérer Congo na biso na ba pasteur demon rats tout baleka to yoka susu bango te dans notre pays ba voyou ba aventurier baye ko baby sa sous prétexte yo ya Golgotha. Mais boke ndoko baby sa Golgotha ti mutu na bino bote ya kabato ayela kana na Golgotha ti ayela kana Kinshasa boye ko baby sa biso Congo pona nini bote ya batmaka Golgotha mais bozo baby sa nde Congo za Golgotha. Et puis la définition de Golgotha c'est montagne de crâne bandoki yango boye ko bomisa 10 millions ba Congolais pour boza bataba idéologie ba crâne ti yango Paul Kagame azaka na musée ba crâne ya batu ya boma idéologie na binoti ba crâne na ba crâne mutu na bino akenda ko kufra na montagne ya ba crâne masola ba crâne boyele biso milima ba mort poto mona ka ba crâne na mboka bino ba demon rats avec vos pasteurs boko kendo ko sambela ba crâne na bino na ngomba nango ezala kuna na Moyen-Orient. Ce n'est pas au Congo. Congo ezali Garden of Eden. Eza terre ya ba vivant. Tolingi susu makamba ba montagne ba crâne na Congo anate.
basaka bato moko kaka ya ngambo kaka baesprit kaka de mort kaka ba human rights oyo kasi po bomona bakrane ifo mutu akufa ti bo bomona krane ti Moses asololi na Israeli epe mataki na ngomba ya China yi kuna ti ngomba na ezalaki mo ngomba ya loi bozo sentir différence ya bangomba moninga azalaki na ngomba ya loi oyo bakrane 10 millions crâne congolais na kati ya Congo 800 000 crânes rwandais na kati ya muséum national ya rwandais. C'est ça, c'est que les human rights nous produisent bakrane ngomba ya bakrane Golgotha makambutuka ka crâne mikuwa bibembe. Okay, bande konanga ezalaki ngai Mamuluba. I love you all. Bye bye.